ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ilatakalia siange katana Nabituma basua yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Nyonso, Bamisana Kolanda, Irène Masiandoki TV, identité ya Bundes, oh maman abino et la cabino kakaba, histoire vrai pour essa la bino bafri makasi, Nabanda kunabino, partout bozali nenge na lobaka, nzamba lola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka, masolo ya Irène Masiandoki, essa la vraiment bien makasi, yango to ebisa kabandeko nyonso, bazolanda biso partout, ba oh nanu ba sabona te na site oyo, bo sabone, s'abonner au site ya mama abino bandeko déjà bo s'abona bo partageaka parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to sela ka proverbe 19 et 20 po sunga yo nanga na suite ya vie parce que mokili ezala makambo ebele. Merci na bandeko nyonso bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille Kapesa na lobaka respect na Betty la patronne parce que moi suis alunga mpiaka moi suis mibla vendenda kuna verchache ezala kayo Betty la patronne. Merci na ya Willy Moucheni, les vrais codes Mboka, Motomoko bien, to bosanité, Mama Cornelia Loutadi, la moi la télé-si, moi si tata na Katia Bundese. Bamurena, bamurezi bandeko ya France, nazo rappelé bino Antonio Miala, azo sala musala ki toko biloko ezokende Angola. Yo mutozalaka na France, ozo lukotinda biloko na Angola, ba colis, ba carton, ba frigo, eloko nyonso. Yebake Antonio Miala asali promotion. Ndeko ya France ko hésité te kota na pib na bémission na biso tala pib bientôt no mi ala zwa numéro tope benga mama Irène Masiandoki na lombango ozwa numéro otinda biloko pa autonomie ala kolongwa France kokende nango Angola logique eza makasi pe na prix ya bien bandeko nanga boko sepela bandeko bolanda kapso partout nzamba lola amona bino mama Irène Masiandoki ayaka boye na lisolo moko eza mukuse te eza mulaite disons pardon eza mukuse pona kobetela bandeko bolanda ka mama Irène partout bozali na ebike ero bolanda vina nga jado fumu na kati ya Belgique jado fumu jado makola azolanda lisolo ezosala bien makasi ba morena ba moreze ndeko moko abengi mama Irène pona pesa lisomera ni beta liso nanga nazotu na conseil na bato balanda ka liso nanga eza mokuse est-ce que moi si ce ka bengi si mobile na poto ezali lisu mobile faut vivre ndenge nini mama Irène na citation moko ezolekelanga makasi na komi déjà komela kisi attention mama Irène na na âge ya 47 ans na ya poto nazo sala 6 ans na poto motabeng sanga na poto ezali moi si fona ebiso vérité po nazo senga conseil tokutana moi na Congo Kinshasa
ayaka vacances alinginga aotaki kodivorce na papa ya mwana na ye awa na poto tosalaki love comme il faut ndenge kaka ezalaka nga nazalaki na possibilité koya nanu poto na moma wana te vike azalaka na mwana na ye ya moke azalaka à l'époque mwana nga azalaka na 4 ans mpo mwana ngo sikosi apusana azokende ba 12 ans mama Irene aya kosalaki asalelaki nga makambo na ya poto mama Irene ayaki poto ntango na ye poto nabwakaki ndenge ezalaka kaka masonde ke ekendaka me papier nanu nazwi te toboti mpe mwana moko na ye kotanga mboka te mpo na osenga conseil akoki mpe acomprendre mama Irene problème naza nango ezali na osala 6 ans na poto nao mpe nazwi papier te me nabota na ye ndenge nazwa papier te elekelaka bato nyonso vike ye aza na papier me akomplikaka citation ti sikoyo nga naza na papier te me nasalaka mama Irene problème nini naza nango yaloba akake bandimanga nazela muki na mama Irene azo compliquer nga vi parce que musala na salaka mukanda na sala na eza kombo na ngati na sala na mukanda ya camarade moko to kwani na Kongo mutapesanga mukanda na salela kado na salaka na identité na ngaiti ngai mo mama ngunda na esimba te mena botine déjà mwana na botine azo kende 4 ans parce que nga na osa 6 ans awa na poto mama Irene problème na zanango tonga na epoto mama Irene akomeye ko tikela nga bana atikela nga bana avana bandaka yo na osala atikela nga bana so atikeli nga bana ake Kongo ake na ikaka soit disant ake kosala misala asomba terrain na ye moko kote ya ntiele atongaka mama Irene ye nyonso soki azotonga ba video na TikTok asomba brick aye na video asomba KS aye na video asomba mama aye na video na ebite ezaka ni si na ebise oh yo ke kotonga ni sans ko publicité piso na tortiraka ex moi sa ex ya mobile nanga poye azana eloko tengabi mais uzaka na terrain na ntiele makominene bepo nani o nga nazotonga ayebise ma chérie nga na oti Kinshasa kotonga kotantiele eza mabete eza bien mais ozosala ba minene mingi kotantiele kotonga ngo ezalaka vraiment cher mingi te ndeti kotonga kota cité na sens ni omoni kotantiele okozo espace ya monene osomba ntamsu na 3000 euros espace so que so mona bangingi kasavu okotikala kozonga na 3000 euros tone ko mamba 100000 donc ndongo ozosala ba sakata we batu basomba pe bakote musuko leka ezali koza ne place monene koloba te koza na valeur etala pe kwenini ezalili na ebisaka ye mama ayoka te kaka ba minene mama Irene que loko na bengi pona senga conseil pona tiki nanga kopekisa ye akenda Kinshasa ko ebisanga na 2 semaines nga na voyage otika na bana pona ebisenga vante boyo sanote o elo nya ko empêcher yango camarade nanga na tanga ndeko yoka makamba boy et sepeli saka muninga na tokola na etende a provoka ko lukelanga mukanda apesanga na sala ka po empêcher akenda a Congo te mère mena kosi akenda kotika ba Nepal kinae na province akenda kane kaka toura uti mama ne loke salinga pasi na bengi na senga conseil moi sa uti Kinshasa azongi banda azongaki azongi na comportement mo donc ndeti azana ba problème na ça tout oza bien mais ezo simba te mère na ko vanda na ko apprendre moi nanga longolizemi ya 3 mois banda utaki Congo aosala ba 3 mois 4 mois banda zongaki longolizemi na tuna mwasi na ngalobi na mena kenda kina zemi na yo mama bo tozanda kumoko soko kenda Kongo na zemi na ozongi tio longola ngubu oyebisi nga pete ko longoli na miyebeli yango nga moko po ani to yebisi nga ko kenda kina zemi na mama Irene problème esike bandi yangwana na kenda kina zemi na yo moyena bota nanu ezate viki nazana bana mibale ska kotika bango ezate yo na barano tika na bana yo wano kenda kozo mukanda mutu osalaka na yo olinko tikela nga bana te ba faire na osala Kongo na otikela ngo famille te nga moko fona kendaka mingi mama Irene mwasi nanga ba faire azosala na Kongo asomba terrain na ntiele atongaka ndako nanu esilite mama Irene esike kosilela ekozala pasi mama Irene alingi ba video nyonso na stati TikTok kita mata madame yozo tonga zwa kimia ote na otortie moi sa ex nanga yo tortie moi sa ex na po oyebi vie moi sa ex na ote bongo soki moi sa ex na aswa mapango 5 6 na bangengi kasavu yo sombika na ntilo zo palpiter makasi pourtant si ko yebisa ko vina ote mama Irene pesa basi conseil ba pesa nga pe conseil moi si aboye soki lelonga na bibi na kati ya ndako oyo mokile koloba nini bat internet itango bakozwa yepe moi nanga lima ba internet pe trop kotala tala bakoloba nini moi sa banks mobile na poto mobali akimi mère tala ba comportement oyo yebisa bandeko basi soko banks mobile na poto se comporter pe bien po mobile ngo pe avanda na yo biloko be mère tunela nga conseil na sala nini na longwa na nga na ndako oyo pona ko quand même ko yebisa camarade nanga oyo azwelanga mukana sala mamnos te pona obma mobile azoba mama Irene est-ce que ça normal
na bino bato boumia na poto ba mama bo mekano kokuma mwasi aza na ndaka libala baza ndako moko na mobali ata babala yo na mbongo ata babala yo te yo moto bengisa mobali wana ndako bovanda ke sika moko olongolize ma 3 mois oyebisi ete ozebisi ke nakende kongo na zemi na yo nakoyi kobota te po ekofrenenga ba faire nanga bandeko nanga ndeko mbazo tuna est-ce que ça normal à supporter caméra na koma dia komelakisa tension naza na ba problème bandana ya poto naza na sengote moi si comportement eleki makasi moi si souci ne azwa abonga na vie ye fois prouver bato mama irani ye avivara kaka fo bato ba yeba ke ye azali mama irani pesa basa bu conseil a Jésus kende komona yebo asasu mwana mukite me makamba zo samanga lobi tona obimana ndako yo tango biso bata internet tokozwa tomatisi tonto na miniature kozalake mwasi abengisaki mobala kimie yango ndeko mbali ayeko senga conseil na ba mourir atuni po yazani moto apoto akalate ya sika ayeko senga ayeko tuna po yeba est-ce que na poto awa ezalaka nango normal ke mwasi alongo lize mobala yebite soki eza normal boko meza normal aotika ovanda nae po azobanga abima na ndaku mokili ezwa sujet pour moi ce n'est aspect nae après osambwisa mutu po alinga réseaux sociaux mingi telaka mutu otunga yaya asomba brique ye nango na stati asomba boikaya saye nango na TikTok ye mutu azotunga ozotunga ozotorturer mbanda na yo mwasa ex yo na mwasa ex bwana problème nini parce que mwasa ex alaxio bozwi na ete yo laxika bozwi na yo parce que soki mwasa ex asoma mapango ta moko kaka na ngiri na yo mutu sombi na tele atotongi château boke koteka ngo boteka ngo primoti boteka ngo primoti mabeyo no sombi 3000 bandi kotonga pe kota tchele kotonga ba clôture ba maso kuna bazana ba moins cher parce que ba kota cité ba batonga ba yebi parce que yo ozotonga na tele neso TikTok lolendo ozoloba biloba mingi ozotorturer moi sa ex na yo moi sa ex no azambanda na ote bandi kotolongwa na complexe et puis tolongwa na distraction batu musuba mona soka zotonga zolakisa moi sa ex na moni kwa moi sa ex na ane lokote osutuka moi sa ex no na 4 5 ki mapango na ngingi na lemba na kasavubu ndeko nanga na minute lopango na yolo na ngingi na kasavubu yaya otika na munene kibungu tuluna ntele oteka ngo 12000 na clôture 14000 na clôture mais koto mutoke na 80000 100000 mokile koma bongo ateska moke meeta la côté ni ezali ba mama bolongo na distraction ndeko mbala zo souffrir akomi komela kisi attention esika ya kolelela likambo o ezate ayepa mama irani masino mama irani beta lisolo na osana mukanda frère nanga moi si donc comportement pas possible alongolizemi ayebisi ngai te po azosala ba faire azotonga mama yo na torturer moi sa ex nanga moi sa ex no torturer yo na ex no boka bona seko zaka na besoin isa manque ya respect po nanga ba mourir ndeko mbal aza mutapoto sika ayeko tuna bino basi ya poto akala bokoma lokwa mindele bokoma ko se comporter lokwa bino mindele donc inaki mundele na yo ndingo za mobali soko longolizemi mobala yebite eza mabeto eza malamu bokomela ndeko bandeko bobengisa pe mibali na poto botia na si eza soni bozoko emilie batata bana na bino kobengisa mutu na poto eza fin du monde te batu na poto pe bakufaka soko bengisa mbali na poto po santara ke na poto otulaki yango ke nozo mbali na Kinshasa po na poto te muso réputation pe zaki malamu te mutu ozo azalaki te yo mo mutu se destin ke kozo na Kinshasa musu pe sentiment de sen kozo mbali na Kinshasa kozo mbali na Kinshasa mutu mutana ba raison na e musu mo ke mbala poto ba kabarate azone mbali na Kinshasa ndu kabila e mbala pu Kinshasa petanga okoma na poto ko mpe mbala poto nyoso ka makambo ndeka bana tata ok Kinshasa na kezo mwasi ya Kinshasa basi ya poto bempoli kasi mwasi ata omeme na poto comme peka mwasi ya poto akoma peka empoli lokwa biso soko zama ile soko zumo bala Kinshasa to mwasi ya Kinshasa linga changer te atika na comportement Kinshasa tika na Kinshasa landaka kenda ko tali kuna une fois soko memeka na poto ndeko na to ba vérité ba réalité yango na lobby papa 6 ans abanzo tuna est-ce que na poto ezala rabu seka comprendre que ezala rabu te seka kompe papa ya poto po kompe ko boya buzoba andima ki buzoba na Kinshasa po na position faiblesse yo mto bengisa komi ndeko nanga timba partager vidéo s'abonner na Irane Masiando ki ndeka zo senga commentaire ba conseil disons boko mele ekosala biso bien makasi kamba comportement éducation mentalité complexe na communauté to senga kaka changement tokutani mbala sima bisous bye. Tisha service. A service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos.
ayebi ko lamba mère babenga ke mère loboko parce que musala na propre surtout bonzambe donc tant que biloko vitamine ya makambo nyonso donc nazo ko sonde ko langai o komi kisama ona zika ona luka mutala melangai c'est fini no more tears no more cry mère loboko teach a service yoka a service with a smile mon service ya koseka donc il y a senti joie hein donc azana pona bino pona biso banson ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko baza mingi te to mona ba traiter pa aye alami pena libala na yebi loko kokite mais ya ça toujours extra donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point hein qualité hein goût tika yango ndeleki ok yango